mozo vivre na moi c'est une intention ma bé. Bobala na qui déjà pour les meilleurs et pour les pires. Comment yo maxolo yo ko so na moi si enregistré moi si. Pour banda pe makambo nyo se banda ka yo mto enregistré yo pe kam to bimisa ba vidéo, yo pe kam to bimisa makambo. Mais na part moi sino na sala ngote. C'est que vous avez besoin de succès na YouTube. Si vous avez besoin yeba na YouTube. Pour ndenge ni yo so bala ni na moi si moi so yo bimisa ni bon za kana makasi ke so fani na il faut obimisa enregistré. Mais les corona makambo yo enregistré nyonso oyo enregistré na oyo lobi ya sikana ekala awa ezala ngote elo pe ekolengisa mutu ezate elo ekolengisa mutu ezate mais ozana ope na video grâce à mutakala te ozana ope na ba conversation o bato ba loba te ya grâce et tout ozana na ngote libala so yenge ekufa na ngona kimi ekufa na mama kelele te o alobi o kuna lobi o kuna lobi o kuna lobi so moni ko se sentir non capable te ya kozala marié au kati ngona kimia na place ko luka ko créer les mona bato ba problème ko zonga ko kene libala ezara ngo bongo te libala ezara so bato mbale ba yokani te bokabwani na kimia na bopete nyonso na place ko ma élément dangereux pour wana osali ezara ba berango muto aza dangereux c'est que soki o baneko la na grâce poka ozwa ki idée wana te yo za mutu mo olale pe na yebo filmer pourquoi ça mobala ezara bongo te mobala za mutu o azara na maîtrise mobala za te ko yoki likambo baneko bimisa ba audio neti siko ba page nyonso eso zo ba audio na yo mto so tindela ngo bango yo mto so tindela ngo bango biso ba fuite ya makambo nyonso oyo ebimi na YouTube biso si tozori ba fuite na déjà kala ke yo zo panza ba audio lobaki ke internet ko yinda na ko ningisa YouTube bande ko lobango obi ona sala ki liboso kute oza mukien ona ko yo mo déjà kuna ko loba kute po yo mo fandisa ngai na ndeko grâce biso misa to fandisa biso lobi ke ona ko sala tour na YouTube ko pekisa ngai te ona ko sala tour na YouTube ko yinda oloba na ngona ngai oloba na ngona ngai c'est-à-dire za ba projet no bande ko préparer kala au préparer ba projet au kala bande déjà ko préparer ba projet au kala parce que fandi sangana ndeko grâce Peter ozolo bala biso ke ona ko sala tour na YouTube ko za somo na ko ningisa YouTube na ko sala na ko boka bomba makasi comment yo mutozo vivre na moi sino oza na ba penser bongo mutozo vivre na moi sino na ba comportement bongo c'est que za kino élément mabe oyaki wana te pona ko aider oyaki wana de po bomaye loko oyaki wana po bomaye njamba la kisi yango en tout cas to kangi likolo to kangi na se plus jamais si ça la vie na yo biso to décider te l'été ko yo décider so beaucoup na ba procédure wana mais biso tant que ba camarade ya grâce to monique grâce à ça mutu na biso to tika ya kufa te to tika ya dina libulu te to tika ya ko kota libulu moko te to ko protéger tant que youtubeuse na qualité ki youtubeuse non yo to protéger na qualité ki collègue ya YouTube yo to protéger pour ça muninga na biso ya YouTube le so ya suis pas c'est ça quoi YouTube mon suis passe alors to tika grâce te na passe mon robo to mona ke yonde ozo ya ko détruire parce que depuis makambi banaka yom to zo détruire non to mona sika moi ça détruire yote non to mona sika moi ça bimiso ba preuve ma bête ma boyo sala mais grâce à ça ba preuve ma gali avant yo zo ya ko samu sa grâce na télévision mais grâce na bimiso ba preuve ma gali tindela été grâce à bimiso le biso ngote ozo ko samu sa moi si na télévision ko yo lo ba n'importe quoi que okanga kila mutu ba bimaki na mutu bo asala ki mais oyo yo sala ya bo soto yo sala ba bete la grâce o biso to yebite grâce à ça ya obimisa na télévision mais couvrir ki yo posa au bali na ye c'est ça qui une bonne c'est ça une bonne ce qui est une bonne femme ce qui ni une bonne femme voilà c'est ça une bonne femme à protéger yo mobali na ye comment yo mobali ko protéger moi si te quelque chose yo ka ki ka comme na mutu bo asala na mutu bo yo ko protéger te ndengeni mais moi si quand même au moins à protéger yo moi c'est au moins à protéger na makambe belé yo ko protéger moi cité c'est comme ça mabe pour bo soto na onyo so yo sala à 90 à 100% 95 comme la qui grâce à ça on a na ba téléphone et ba komela ba bengai mais grâce au moins à protéger yo voir même na biso ba camarade na ye atikala ko betela biso di soloté biso ko to finga na makambe belé o biso to yebi na biso ba vérité to bomba na biso ka secret mais à betela biso di soloté abimisa on peut na YouTube te a bomba yo koki ko bomba bo sota moi cité c'est te dire yo ça mo bali mabe voilà biso to côté la grâce pour ça YouTuber oyo kerenga YouTuber to côté la mninga na biso YouTubers to côté la yo te tonton to le kota ki on Angela to le kota na télévision te biso to le kota na biso yo na Angela o to le kota na biso yo na balabala o to yeba ki na biso yo te aux star te oyo de comme star à travers moi si le quoi moi si m'tapé sur notoriété comme star batanga comme no batio na YouTube batio na miniature oyo ki bunango alors biso to côté l'autre pose à chers collègues na biso te chers collègues na biso c'est grâce témo voilà bonsoir voilà bonsoir na batunyo so bokota
au koti, au commenter, au liker, au partager, au lamusi bato balali balamuka. Balamuka toloba. Donc live na sala ki lobi bato o batanga. Bato batanga ba comprendre live na sala ki lobi ezaki na manière moko ya protéger likambo ya libala ya mutu. Donc voilà. Comme et baby nango lelo elo protéger eza te. Donc lelo na solo ba vérité nanga nyonso. Ah oui, elo protéger so eza te pour elo soigner eza te c'est baby nango. Donc bokota au service du bon goût. Ah! Au service du bon goût. Au service, les options sont au service du bon goût. Tu remets la champagne, tu remets la jus, tu remets la moi coca, moi pas mupandi car il y a verre. Du coup, on te baxi moi nguba, moi popcorn. Au service du bon goût. Lelo, na lo bakaka, vérité nyonso ya makambo ezoleka. Po, toko komemisa pe ka mutu moko nkolo te. Toko memisa pe ka mutu moko nkolo te. Donc lelo, je parle rien que la vérité. Bobenge nanga ba page nyonso ekota awa efanda ezo ba kiti na bango eyoka. Bacha matoi ba yoka. La mama page oza page ya mayeleti obeta ba français kitoko zo kiti fanda. Les news de star alors zo kiti fanda. Likolo nango makambo eza zo kiti fanda. Bobenge nga pe Mama songi zo kiti fanda wana ba page. Bobenge nga ba chaîne YouTube nyonso ezo ba kiti nango efanda po nazo lo basikoyo. O nangina lo ba nangina lo basiko na minute eza très capital, pesa très profond, pesa vérité mo boy o to bana ko bomba mena lire makambo ekomeli. To bomba lisusu te, to couvrir peso mutu te po ya ko bongisa ezate to bana ko couvrir po na ko batela leak. Pour combattre la ligue au muninga memi maintenant ligue ane koye panzani c'est-à-dire ya ko récupérer na ligue exactement qui se panzani ba récupérer te bo kangango te bo tongango pete bo bamango pe na kolte. Voilà, bo bengelinga ba chaîne YouTube nyonso awa ezede panama Midala Taylor HM Viruma Angelica banani susu ba Kofax soki ba Kofax ba 4G news ba garçon na nyonso bo bengelanga bango bo bengelanga batu nyonso o basala ba analyse ba masolo Jonas batu nyonso donc ba chaîne YouTube nyonso bo fan na ba kiti na bino très attentif bo yo kangai to mona ki libala grâce ndenge bandaki na ba ebandeli au début de l'histoire pour avant que la vérité faut zonga na source au début de l'histoire. Donc voilà, n'a pas ça non bat bambote. Bon like s'il vous plaît parce que nous vous avez côté belé boy ba like ça mon et déstabiliser la vidéo au moins son comme kata kata. Son ko kata kata. Donc bon like na nous, bon like les temps nazo pe ça bat bambote, bon like pour na vidéo est à la stable. Un grand merci à Willy Mouchen Kodamboka, un grand merci à toi mon vieux. Merci à Yamirai Pakaf Pakalov Fondation mon dernier espoir. Merci à Myriam Ouete et Abastar. Merci à Nathalie Babela Siblume, la femme en héros. Dollar et Bengakaï Maman, héros et Bengakaï Madame. Voilà, merci aussi à Zizi Nale, ma maman l'avoir dit. Merci à toi, Marie Pauvre Bobette, l'Italienne depuis Italie. Merci à Karine Fomi, la grande dame, Fia Pembécheron. Merci Nabino Nyoso Boza Branché Scotier. Namour de la presse télévision au côté au s'abonner au partager au liker au commenter car ndenge zalaka bo matisa ba like na bino ba like ezala ko mata oyo kerengi yo elengi oyo kerengi ya YouTube YouTube bo bengi na Mese Panju azwa kiti afanda ayo kamabno loba Bobengelinga grâce temo azwa kiti afanda okamamna loba pour aza sous grâce panjute a commis grâce temo. Oui, j'ai dit et je confirme pour nous payer sabino information nyonso à la source. Grâce temo zwa kiti fanda oyo kabo soto. Mais c'est Panju YouTuber du moment zwa kiti ofanda parce que bienvenue à monde à YouTube. On n'a pas kota YouTuber Ngako sala 6 meliko nango YouTube biso sito fingama biso sito fingama ya sikezate ya kalape zate donc to fingama na biso chaque jour ma finge sala biso so elote koma lokwa aspirine na doliprane yoki mutu pasomeli wana YouTube yondi loko koti monda ngo sika na yoko so zui tension
il paraît soit qui fanda qui tient attention au yoga na lobi boye au début de l'histoire mais c'est pas tout le monde a très sérieux na ozo part ya gracité pour bat bolo ba ke oye ko côté la grâce te na ko côté la grâce te pour biso nyonso to moni ba étaler makambo ya grâce na internet babimiseli biso ke impolitesse ya grâce na internet babimiseli biso comportement ya grâce na internet oui caractère na ye comportement na ye yango wana mais au moins bato pe bayeba ki eme se panju bokoyeba yango parce que nga nazwi vraiment temps ya kokutoye parce que nga mpenza vent mpenza ko moto akotanga na motema na etidiaka mpe na bapreuve na nga je parle makambo na oloba na bapreuve sans preuve te voilà mais c'est panju to félicitaki yo tu es un homme respectueux un homme responsable ou asime makambo na yo oyo osali libala na yo tosepeli tobeteli yo maboko félicitations mais biso toyebaki na biso yo oza sérieuté lelo oyo obimisi makambo ya bavoice ya grâce obimisi bosoto ya grâce obimisi bosoto oyo grâce azalaka nango obimisi ke impolitesse na ye mais bosani eloko moko grâce aza youtubeuse eloko ekonuire ye na youtube eza te nga naloba yango moto aza deya youtuber to youtubeuse ata oyo ekonuire ye na kobimisa bavoice na kobimisa oyo bamitakala banini eloko ekonuire ye eza te mpo avantage ya kozala deya youtuber tolobaka réputation ebeba avantage ya kozala youtuber to youtubeuse to employade amona biso awa réputation ezalaka te yango nde sauva biso donc ata bobimisi bosoto moto apotani na mabele abambai na koti na terrasse abimi YouTube tozalaka sans réputation na YouTube réputation eza te donc ya sika na minute ezoleka na via grâce eza te mpo amema deya bankolo nyonso nkolo mo ekolekele motu te oyo ekoboma ye eza te aosurmontant autant que youtubeuse mais soni sikoyo ekozala na yo mese panju mpo bato bayebaki yo te baodécouvrir yo ndeti nga sikoyo nangi nabimisaki ye mese panju parce que na protégeaki yo au nom ya camarade na nga na protégeaki yo au nom ya kiamitié oyo nazalaki nango na master na nga comme libala na bino eza te namoni mpe eloko koprotege yango te vomie camarade na ngai yeba ke ki ye toi mosusu azalaki ignorante quelque part côté moko boye ayebaki yo te nga nafongolela ye mpe acomprendre mpo nazwaki mpe ntango koexplike makambo oyo osala na vie na yo te nazwa mpe ntango kobetela ye te mpo na protege yo ndenge honora camarade na nga lokola bobimisi na bino baverité bino mo bobi to vide bavase c'est mieux bavase nyonso ezala vide voilà awa obimisi makambo nyonso na YouTube est-ce que orendreki compte ke yo moko mese panzo ozala sérieux te mpo ntongo ozoya kosali même bible elobi avant kolongola poti na liso ya moninga tala liso na yo soki yo ndimaki kosangana na grâce parce que bomonaki naki ke bozala bacomportement moko naloba omonaki ke na vie oyo memaka na vie o grâce amemaka bokende bosala makambo moko mpo boza après comportement moko c'est ça oasimaki ondimaki koya kobala bato namoni dena bacommentaire balangage échangé grâce mwana mabe impoli oui grâce aza très impoli là biso nyonso toyebi très impoli et très arrogante très impoli oui biso nyonso toyebi déjà na télévision ka nde toloba boye bato batraitaka biso nyonso baimpoli mais moto andimi koapproche yo moto oyo andimi kozala na yo ya kosupporte yo mpo na télévision bato nyonso bavisaka biso elongi ke toza baimpoli bana mabe mais sikoyo so moto atala biso déjà na télévision ayebi ke toza bana mabe baimpoli andimi kopusa na pembeni na yo c'est-à-dire alingi yo bongo totalaka d'autre part ya mabe te totalaka te ke mwasi aza mabe mwasi aza très impoli mpo mobali abanda kolanda mwasi na télévision mwasi alanda mobali place moko te mpo toyebaka ye te toyei kodécouvrir ye na nsima nani ya grâce mais ntango mobali asime koya kondima kobala impoli koya kondima moto oyo afimaka kobala ye c'est-à-dire ondimaki bacondition wana c'est pas facile moto achangeaka avec le temps eza kaka te bobalani pa ochange moto comportement ezalaka te moto achangeaka avec le temps tozalaka mpe awa okutani esika moko yo na camarade na yo bokomi ofanda na place moko ce n'est pas facile bose comprendre ensemble bozwa batemps mpona kose comprendre ezalaka lelo boswani lobokuna mais bokogere yango mpo bosala nini bozwa temps ya kose faire comprendre mais eloko toremarke na couple na bino bozangi maîtrise na mwasi na mobali ya pas de maîtrise comme ya pas de maîtrise mobali yo so osambwisi mwasi en tout cas yo mpo osambwa na YouTube mpo YouTube pene eza mpe na monde ya sans réputation monde bayibi yo réputation mpo grâce a kosambwa te nalobi au début aza youtubeuse
réputation na YouTube tolobaka ezate yo nde siko komi kosamba parce que bimi mobali ya incapable moins sérieux touche à tout bandeko nazwa ta ya kosola na Brian boye po lelo nayoki bon voilà bat balobi te mais ça bon ça peu vrai que mais c'est pas njo aluka kobenga yo et tout voilà c'est vrai pona iye balisu mais c'est pas njo bien batu nyonso bofungola matoi na bino boyoka bofungola ba matoi na bino bosa nini boyoka biso to pensa ke mususu kaka ke eza nango buzoba ya mobali buzoba mibali kandi bazanga nango moi ba mobula mke mususu ndenge pa andimi ko bala mutu boye c'est que comme du sérieux c'est que comme du sérieux to sa nini to bomba ba vérité mutu akomi na niveau bimsa mbongo na libala pona ko bala mwasi c'est-à-dire alingiye to cha trouble na foyer wana te. Mais au début, mais c'est pas du yo penaton ou yaki na via grâce sur que tu yeba qui cause la boye. En tout cas, biso to linga penato yeba sa grâce ko balate. Tu linga to yeba sa grâce ko balate, c'est un homme aventurier. Moins sérieux en plus. Mais to mona ki acte yo salaki, ya ko luka, ko singa loboko ya mwasi okoma na niveau bimisele mbongo balaye, to mona ki ozaki sérieux. Mais apparemment, de balobara l'apparence est trompeuse. Mais c'est pas un jour. Donc, baba dit relation à mon grâce. Biso, tu yeba kenon. Tu yeba ko yeba ye série vidéo yeba na Sinap. Tu yeba ko yeba série vidéo yeba na Sinap. Ne tu yeba qui est messé panju. Wan déjà baba déjà na grâce, ba vivre na grâce biso no to yebi été. Mais c'est panju ozwa tan ya kokomela ekiri na biso mobimba à l'exception de personne. Loko lingo yeba buzoba omona buzoba YouTube ndenge zalaka ozwa buzoba pe opotama pona minute ndeli kamwe komi boye ko s'attendre te ke biso tozwa na biso par na tozwa par no te yoza muleki njela yondo sali ke biso to yeba ni sao oza muleki njela mais grâce et pas na biso za muleki njela te asa moto to fanda to li ensemble to mela to sika to partager ba bon moment OK soli kamwe komi lelo tozwa na biso par na te to bande ko protéger au nom ya camarade na biso na lobby bien au nom ya camarade na biso le quoi yo na camarade na biso relation peut to moni si invité et là on protéger ezate et là on protéger yo ezate les lobo tiango na mituna bino ba tionso bola na ngana bino sikoyo grâce na Brian et Sili libala ezali susu te na minute oyo libala ba komi kolandi la procédure ya divorce et ya na butu et ya na moi bakozonga na lisusu te parce que Brian olakisi maseke na yo siko maseke yango ezanini bino bato bolanda biso bolzwa tan ya kolanda mamona oloba so bo condamner grâce bo pese ba conseil mais bo yeba pe que Brian pas ça mobali mabe série bobani bolingo na bino na grâce bozo ki lokuta na ba Dubai wana biso no to yeba ki ote parce que visage ezaki caché Brian ozwa tan ya kokomela malika ozwa tan ya kokomela mania bosolola nini série premier voyage au Brian azo bongama ya Kishasa pona mona grâce wana bazui rendez-vous ya Dubai te écoutez-moi s'il vous plaît wana bazui rendez-vous ba kekuta na Dubai tazo se préparer ba lingana na grâce aya Kishasa po aya romona grâce azaka maladi makasi Brian aye Kishasa boyo kalisolo place makambo nyonso ebandi yango oyo grâce azaka maladi makasi premier voyage oyo première rencontre ya yena Brian itanga ye Kishasa bakutani na grâce azaka maladi akota pe même hôpital biso pe sirana to banomona na penda suna grâce te Brian ayeko komela mania leo na loba nyonso nana muno bomba arte no loba nyonso Brian ayeko komela mania bakutana en coulisses entre bango mibale mania tuni ebongo grâce ngana okutana na yo grâce siko oh non grâce à la maladie biso pe to okutana ça dérange pas et tout mania bi non biso to yebi YouTube ndenge tambolaka to yebi makambo o epanja YouTube to yebi makambo ndenge epanja bekiri okutana mobala mninga msusu ayebi te tango ko apprendre après ça on a kozala nini ngai na okutana okaka so grâce à so courant ki ngana to so kutana ye pasa wana sans grâce ngana to sa nini to mona na te insista plusieurs fois mania aboya pe mania sa nini a bloqué likaniso azaki nango pona mania ngana bino to yebi te wana to découvrir Brian te écoutez-moi wana to découvrir yete boyo kanga très bien
wana nanu to découvrir yete papa sisi ba séjour na ya sisi raté asilisi amati avion akei nde yaki kosala grâce babiki ayoko mata avion bakekuta na yesu na Dubai et après grâce à zongi quelques mois après Brian ayo ya Kinshasa place na yaka koswana Brian première rencontre nga na mona Brian na misu na ngatanga yo ya deuxième fois na Kinshasa wana déjà grâce à outil Dubai ba vidéo ebimi ya ye na Brian o esalaka ke YouTube eningana makambo ebimi tant masa ebisinga tala tanga bi amasa na moina ngaye pe azana ye mbo tonton azana ni longa ba sérieux azana ina problème morote soko chama yele parce que yo yebi vindenge zalaka so moni mutu mwazo linga yo chama yele ngam na conseiller grâce pona libala Brian tanga yo ya Kinshasa grâce à benganga mura ozawa bi ombo mona ke ezaso grâce à lo bana ba vidéo na yelo ba mutaye banda kunanga zate ka mura mtu ayebe sika na bimela kana mobile nanga donc voilà Brian tanga yo ya Kinshasa deuxième fois grâce à benganga da flat place bazalaka ezalaka ba 20h ezalaka le 25 Noël so dans le 25 t'es le premier il y a bonne année à 2021 bonne année passée ba benganga na kena na flat ou Brian kuta somi ba champagne ba marula le kwa na ngomela marula mingi na kenda ka wana na melipe pour quelques minutes le kwa ba couvre feu zalaka serana show na sisi na ngape na sa nini na zongi boyo ka lisolo bien bo fungola matoi na bino mobalo aza mobali malamu déjà ndenge grâce à comment ko présenter biso ye azaki mobali oyo akoka ko sala biso makambo ya lingaka sala biso te olakisaki au départ ko za mobali mabe loko ayo lingo sa grâce yo pe fo bosoto no peza la exposé na YouTube musu grâce ayeba ki yote azoki tan ko tidi yote po yo osaleli mayele na yo pena ya koluka koyeba na YouTube oye ozu grâce ba arme nyonso mais oko isete po biso pe bakamani totaki vigilant totaki vraiment bien préparé pe oko isete so boko isana bino mibale esili Brian ayoko zonga poto tanga zongi poto tokomi kosolaka nezalaka mkomuso pe akomela yo mura boni wana komelinga na yebi place aso numéro na te peut-être na YouTube ozala grâce ngabino na grâce te tout OK na kasa ozala grâce parce que na obenga ye azo yamba téléphone te eleki ka ba kokokoma na mo ya bongo et quoi arriver akomelinga message salut mura grâce à Kena Afrique d'ici de Liboso, fait que Dubaï, hein. Tu as Afrique d'ici deuxième tour. Ok, à Kena Afrique d'ici de Liboso, voilà. Après tu ok Dubaï, voilà. Grâce à Eko, à Komelinga amourosa bien, ok. Bientôt nous allons à Kinshasa, nous allons à Kinshasa, oui, ouais. Photo Koutana, je prépare des cadeaux pour toi, mais ne dis rien à grâce. Ne dis rien à grâce. Na le laramaka si na bungsa téléphone wana. Ba ibanga na kermesse ba bibil cela kermesse ba yebi o ba monanga na kermesse na sala trouble pour na téléphone wana ba ibanga ka boizan ezana ba prévu makasi mais makamna loba awa grâce à yebi makamna sono loba awa nane lo na ko inventé te nane lo pe ko sela mutu makambu te ngona loba question na lingina loba ba bazo arrêter nga ko loba te na loba ngo nyonso lelo na sala trouble na kermesse wana na bunda na 7 personnes bala mibala ba miyibi kapo ba yibanga téléphone tellement téléphone ezaka na ba preuve na lela makasi bana komelanga bientôt je serai à Kin na sombelo cadeau nini et tout ngabi ngana bisinga bi bon nyonso somba kaka ça dérange pas hein wanga pe na so na ila mabeti na bika mbala camarade ngai msusu alinga sala nga plaisir ya cadeau OK atinelinga ba carte na ye ba adresse na ye place za na poto ba carte ba nini nyonso ne dit rien, ne montre aussi rien à grâce. Nga dans ton nom, qui ça to sani to solo là. Ngabi OK, na bomi na ngape secret. Muko musu na bi ta bete la no manel so ngabi manya tala li solo eza bo. Oh manya bi bon, ngape asala bo. Oh master musu pa bi bon, o ngaku tu boye ngaku na yebaka te ke bando bi mana mona mai, na ko apprendre nka tomba vidéo bi minga ku ta bana pe déjà ko tindela ngambongo. Ngabi bon? Bo makamni to zoyo kabwe. Boyoka histoire bien, boyoka mutu soka za mabe, boyoka. Pa biso bi bon, le kweza no boye to talele nan, to boma non vérité parce que
balingani kala mingi te lokolo tomona makambo ndenge eza emso tokoyebisa grâce boye mokili eza yango ndenge grâce ako maîtriser te aza bafaçon nini akozwela makambo wana bapremière degré ebimaka biso toza bana mabe me totyana na se moto moto abomba makambo na ye makambo na oloba oyo ngai ata nabungisa bapreuve me bato mosusu bana bapreuve me bakozwa courage ya koya oloba makambo te me ngai na oloba bakozwa courage ya koya oloba makambo te bon totya na se bon tobandi mpe kotalela qu'est-ce qui est arrivé place na ko comprendre que Brian aza frappeur grâce ti afana na Brian atikala ko comprendre qui est Brian te ngai na comprendre Brian aza frappeur à partir à wana boyoka lisolo baotik ba escroquing mbonga voyage na ngai na basusi na ngandi nazalaki nango pa eleki nango nazalaki na mbongo na ngamo boye et ko arriver que grâce il faut akende Dubai ko fêter anniversaire ya mobali na ye quand ezaki to fana na terrasse to beta biso solo abi ya makamba voyage on pezo umela na bandeli suma kamwanga zero o kutu rezo una grâce ya ipsinga yum to otiko skoke mbongo kaka la mingi te awa et c'est même pas ta 2 mois tika na ono makamba ngo paiement na yo zwa mbongo na wana toke kobeta tour wapi na Dubai ngabi ezango pe bien ipsinga so ke beta na tour moni na wa o matia vio ke yo moni mboko zongi ozano suna complexe ya koluka luka ba voyage te mo ko moyoka kutu poso kenda rozongaka ngabi OK pas de problème o bat baloba déjà na oka bat baloba na ba direct na bango o grâce à foutre leur billet boyoka lisolo sikolelo bozwa matoi na bino bofungola boyoka histoire OK c'est bon on a petit grâce bon zana benga papa on a pesa ki mbonga voyage a pesa ngambo wana uswat asombelanga billet comme ça tokende yo kende jour nini ngabi bon ça tombe bien anniversaire na ngapelo ko ezana en avril écoute langa kana Dubai kuna mbala moko grâce à bon ça tombe bien à Brian na ebise ke toza batu mibale pour asala biso réservation ya hôtel grâce à Bengi Brian atoya kuna mura bwebwe bon OK c'est bon faut fona sala réservation appartement que tous à la 3 et tout OK pas de problème ça peut réservation to kei papa o na pesa mbonga voyage ngana grâce to komi on a peine expliquer OK abi pas de problème mais alobi ababi na minute yo eza cher bwebwe so lingo so mbazela na mwa mkenga bite pesa nga mbongo yo bimisa biso ka ba visa na opesa tozo pesa mutu azana pota sombe biso billet en ligne grâce pas Bengi Brian a bieza cher tala na kuna atali pe amoni ba bieza moins cher na eko zambongo na pesi grâce boyoka lisolo place makambo ebandaki awa place na ko comprendre que Brian c'est un homme frappeur mais moi pe na bisa moi na mai na biso ezate po na zuna ba maîtrise alikambu bien te po ba no mona ba ngomba ke na procédure ya mariage na ko yoko lobalika ba bwendeni e ko barder mbala moko na supi mboko nanga na pesi na ngape pa atindela grâce ba bien on a ba buto na zuku tu bien moins cher na kangi atindela grâce ba boye na ton na mpe na la moki na moni grâce atindela ba bien yangwa les après et s'il na zu billet mukola lelo lobeleki na moni Brian na komelinga o sali moka tu vas bien abi oui je vais très bien o bien na o oyo Ethiopian kende na bureau Ethiopian siko yo ke ko lakisa bango billet na yo lakisa bango billet na yo ba bimiselo yango kuna ngabia o so komi kuna ko bangelo moko te ko banga te yo kende ka lakisa bango ba numéro billet oyo bango basani ni ba bimisela yo ngabi OK pas de problème OK mais ne dis rien à grâce boyoka lisolo po basombela nga billet wana na leka ki intermédiaire ya grâce mutasala ki mbongo koma kuna po basombela nga billet mais comme na keko bimisa billet na Ethiopia ne dis rien à grâce boyoka lisolo ndenge za ngabi OK c'est pas un problème oh mais so komi kuna ko lobanga na somba kite nazotindelo ba carte ya muto na ona asombela ki billet awa ngabi bo billet na ngana ya grâce eza ndenge moko te o eza ndenge moko mais ya yo na somba na carte mususu ngabi ana carte mususu na somba na carte so ya cuisine nga so ya nani atinde nga pe ba carte nzambe na ngana lela telefone nga wana nzambe ya telefone na ngana bimisela bino ba bref biloko moko eza na telefone wana atinde nga ba carte bancaire o ya kenda ko sombela billet na identité ya fille moko boye abisinga kende koma na bureau Ethiopian lakisa bango ba carte d'identité oyo na carte bancaire o nga na sombela ki o billet mama na kenda na bureau Ethiopian na ville ezaki ba 12h na commune Ethiopian na lakisi bango billet na téléphone batali pamba beti papa o ebisinga o même billet o ezo le katin yebisaka muto asombelo kuna abimiselo ngo kuna awa billet o to reconnaître ngo te ngabi non ebisinga na ya awa alexinga pe ba carte asombe na alexinga ba carte abi jamais awa billet oyo to reconnaître ngo te zonga kuna yebisaka muto asombelo ngo a partir en ligne kuna yemo ka luka ba recherche nene ya kobeta na zongi pe na yebi ya komele Brian ngabi non billet oyo ele kitin
balobi yo karabo. Ok, c'est bon, c'est pas un problème. Ne te dérange pas si c'est ce qui est simité, on va acheter l'autre. Ngabi bon, il dépend ma BP ça quitté. Ngabi pas de problème. Et si les lobbies n'ont pas recommandé, j'ai tout réglé, bien déjà c'est bon, qu'il y ait une Éthiopienne, bien on a problème, moroté, qu'il y ait sans problème. Boyoka, lobby n'a pas tout na grâce, bon, grâce to ke bimsa, ba bien na biso. To ke pe na grâce nzela mo to komi na bureau éthiopienne, grâce à bimisi, ngape na sani bien ngape e bimi. Bon, to se préparer pe voyage na biso bien. To sisi pe maram na biso, to kei, jour pour voyager, to ke pour to koma na aéroport. Wana pe na betel pe grâce loko teke, tala billet o ya liboso, tala o esali, tala billet o ya mibale. Na tikala pe ko betel grâce loko te pa lo ba na ngane dire ya grâce. Na bombi na ngape secret, pour na yebi na ngape loko pe zo le kana kata maramango te. Place na yaki ko confirmer que azamen a beta marambu mususu, boyo ka solo très bien. To komi na aéroport. Tant to komi na aéroport, ba sali biso ba checking toke na nini posko to kota, ba katela biso ba boarding pass. Ba checker billet à grâce, tchan billet à grâce eleli ba katele boarding pass. Et komi na toka billet nga fiwa na checker tan atali biso na miso. Ngape lo kwa na voyager te na yebi na ngape le roté. Ba mo grâce tanga atali biso na miso na moni grâce on dira remarquer quelque chose. Grâce à tout madame, il y a un problème. Il y a non, ne vous dérangez pas, il n'y a rien. Tango azolo babongo Brian azo komelanga moura bien c'est bon. Nathalie grâce pas comprendre l'euroté. Na mon pe grâce pe na téléphone abani ko solo là. Et l'europé a royé ba pété. On dirait grâce est-ce na ki grâce azo ça on dirait Brian audio mais bien moura awa ezo simbate. OK. Pas ce pe Brian ngwa benga kinani yango. Mutu ango pe benga ki on dirait ça la kan aéroport on dirait pas ça ka mutu éthiopienne. Pamba mo mutu ango yo benga sko fi wana azo kata boarding pass. Abengi ya mba mo fi ala tanga siso wana mutu wana pa na mona bete machine papa akatelinga ba mo boarding pass. Sans rien yako yebake makambo ezali. Ngape na yebina ngape lorote sili tomati na biso pa avion, to ke na biso pe to sali ba séjour na biso pe na Dubaï, to sili si pe ou. Mais déjà na Dubaï na koma ki déranger makasi. Likambo oyo na olo bango lelo grâce sora Holanda vidéo oyo a mona qui façon na comment il se comporter kuna. Na comment il déranger ndeni to fan dans la salon. So to fandi Brian ba pique. Mo fino misu. Moko o mona oluka servir yo mo biso to fandi bo na maboko funa se servir. Oluka servir yo. Siko makamana e comment na ngoko gêner ngai. Ozo mona. Pona mona za mninga nga mobali. To ana biso na lié moko boito na biso vacances. Siko oluka mon gars mo nazo se sentir gêné. Na comment ko fana mingi na chambre grâce à yebi mam na oloba. Au moins so bomba fa na salon na karami na chambre mon ko grâce yango boni ko karama na chambre boyaka no pe na salon. Donc na comment na ko sala système mo ya bongo. Pona ko boya nga ba problème. Et le roni ko sala poto zonga. Ezala fa ko zonga faut sala test à Covid. Brian a dit grâce que non, bo banga te bo sa test à Covid te, nga na zo ba test à Covid mo na zana ngwa na changer ba kombo na modifier na changer na ba date. Mais maman grâce à nga amoura $40 au kuto ngoto sala ba test à Covid bomba na yo pour Brian abi biso ba test à Covid Maman to fanda pe bo abete la biso ba test à Covid pe na machine na zo pe na ta machine tan test à Covid a changer ba kombo ba date maram nyonso pa atindi la biso na ba Gmail. Nga kuna yebisa grâce ngabe grâce oto na mboka ba raciste mboka ba arabe mboka ba arabe plutôt to na mboka mo mabe ba ba raciste ba arabe o to yo koma boebier ba test à Covid ko compliqué biso ba to rater vol ba kanga biso wetu grâce à bi te ye moko alobi pa sala ngoto mekanano ekoleka to zela ye moko lokwa ko zonga lelo biso to zonga na biso na butu to zela ye soko amatia avion ya eleki c'est-à-dire ya biso pe ko sani eoleka. Il y a ce qu'il y a liboso na biso avant embarquer pas bengi biso na embarquer déjà c'est bon test à Covid c'est bon OK biso peut ko kende na ba 0h pour vol na biso ezaki na 5h faut to longwa to koma ba 0h checking to ko koma wana pe ba kateli to komi wana to l'accepter ba test à Covid o eleki ko sans problème eleki penza en bon gasabi a moni test à Covid o eleki ba $40 pe ko sunga biso pe na Kinshasa tapa mo ba taxi ba carburant anga bi OK pas de problème. Pas
tozongi na biso pe sikoyo tozongi mama boyoka lisolo tozongi tant tozongi tokuti bakamsu na Kinshasa na bakao tokutaki na Kinshasa déjà suspect za nini bien na nga wana ezalaki sérieux te toki na makambo test ya covid ebimi pe ka sérieux te nazo na nga pe lisolo munene wana pe nasala nini na bomba na bete na nga pe mutu te to toyo na Kinshasa tokuti baninga mosusu bao se plaindre tala kutu nga baotaka kokomela ngai ngaboye amona mai bozwaka masolo bosala nini bobomba totala nanu ntina suka likambo ndenge osala nini eokendela mama makambo ya libala ekomaka prete sa nini ekomi pre wana ti bazosenga bafacture makambo nyonso ya libala ye azokontinue kaka kokomela bato azokontinue kaka kokomela bato moko musuku na fanda boye tellement na banimero na ye wana akomaki koso akomi omona na obeta kara na orépondre te na obeta kara na orépondre te akomelanga na nimero mususu nimero wana ibanda soko nje na bosani akomelanga na nimero mususu atie photo kutu ya mundele salut bébé nga na répondre oui salut oh tu vas bien ngabi oui je vais très bien c'est qui s'il vous plaît oh c'est ce qui mécénat na tangaki je suis de la part de monsieur Brian ngabi monsieur Brian ok oui il m'a parlé de toi tolinga na boye ngabi ngabi oh sko comme singai ngabi na benga na yo ka voir mouton na benga pena bo ye moroko oh tu as perdre quoi ngabi non j'ai perdu rien mais na kamwe kaka po na komona teka numéro na yebite boye ekomelanga ba bébé et tout tellement mon aide façon na soliste là qui amba moi barré grâce ou ngabi non na place azate bo so na yete oh non je vais les parler avec elle mais non benga yamba ngabi non je sais pas pour mon aide façon na kamela ki wana elekeli vraiment monika na nga sopisa et si na zupe lisolo na betelika moko na betela na partage na lisolo na partager na lisolo bi tina ba niveau ngabi tala nanu mutakomi petit ba niveau mutu wana pesa conseil habité tika boma nanu tozala tozela mususu mso ngasa ka moi sine ba jet d'attrape pour ye ba soki azo protéger azo conseil ngabi na buya mso za kana sansa bongo to bomba lisolo to bombi pe lisolo jour oyo ayeko pesa mbongo na libala apesi pe mbongo na libala bien jour ya mariage coutumier na tongo ya mariage coutumier monsieur Panju abenga fi moko yekiri na biso a maska je suis naza fan na yo nalandaka yo je vis sur na Londres je suis à Kinshasa na beso to kutana na place moko boy loko pe fi yango pa yebaki na yepete alzwi pe moto ye wana woti place nga koma kuna monsieur Brian bon oh tu as perdu quoi non yo mtozo ki kobala lelo pena kamana biso ke osepela lelo yo ko pesa nga rendez-vous na place a boye non iko simba te azwa moto fia na kima na ye ayeko beta biso solo ngabi ya mkola lelo mkola libala penza makambo esandere nini boye mama nyonso na to bala ko sala pona ko protéger Brian poto moni yo oyena ya likambo bien à part ya grâce yo ko honorer mais ko simba mokili mobimba boye to baneko na biso ko banga yo mais quand même grâce azaki motema parce que a supporter yo na babena o nyonso aza mutu ayoka pe beko mususu komela batu babenga grâce na bapel conférence pour no yebise mobali no aza boye mais grâce à bete biso masolo wana te emso ndeko couvrir yo mobali na ye andoko couvrir yo mobali na ye abombela biso masolo wana mais biso to yebi masolo mususu to yebi kalinga oyo mais a protéger yo mobali na ye abomba mela kaka mwana bato mais yo pourquoi yo na likambu oyo ekomi ya bino mibale okoki ko protéger yete oyo ko exposer makambu na nyonso na télévision to bana ko loba leketu azali na makambo Brian akomelaki à part mama grâce leketu azali na makambo Brian akomelaki à part mama grâce batu nyonso ba maîtriser ki leketu ko bimisa te leketu za ma message Brian oui ndenge Brian alingaki ye na oloba makambo oyo leketu aza nango mais
bato nyonso bane ko protéger po to moni o beau frère moko yo ko honorer moi yo ko honorer muninga na biso na YouTube. Mais pourquoi na tanga muke bolingo yo kisa YouTube mobimba soni yo bimisa YouTube le quoi biso to ba immature le quoi biso nyonso na YouTube to ba lâche le quoi biso na YouTube to ba pété to ba pété biso to linga yo ensemble ça grâce te po yo de mission to comprendre ngo to comprendre mission na yo yo ndo zaki na boulot yo ensemble ça grâce. Mais grâce à ça déjà ma ekufe la mboa YouTube asa sambo na ye azana na réputation te. Grâce à YouTube na réputation te yonde o mema nkolo na YouTube po ba kokanga ba photo na libandi ba kokanga ba photo na ba kovo ba kokanga ba photo na ba parti nyonso eza défaut po na yo ba yo tanda na YouTube ba yo loba na YouTube yonde o mema nkolo yonde o samba parce que so taki mobile malamu yo ko fanda te o enregistrer moi sinon na ba discussion bo sala bino mi balé kuna non. Makambo nyonso bimi na YouTube. Oye bimi oyo. Biso tozaki au courant nango avant ekota na ba page nyonso e bima na YouTube tozaki au courant nango de Brian oke ko betela déjà batu. Ngai jour oyo Brian to asuka awa avant tant ayaki anniversaire à grâce. Brian afandi sanga ya yokanga soni teke na master grâce alo bananga ba n'importe quoi na misu ya ndeko ya grâce. Peter azawana kufite Peter au betel grâce Brian alobaki wana na loba na télévision te. Peter aza présent na misu ya ndeko ya grâce j'insiste to fanda ngai Brian ndeko ya grâce. Brian azo loba makambo ya grâce na ndenga mabe na misu na ngara misu ya ndeko ya grâce. Non, o la ki sa ida caractère no que ozape muto mabe. Ata grâce on passe na mabe, mais d'autres pas to kende pepe to zonga. Je pose ça mon bali mabe. Bon baloba mutu akuti muninga mona défaut faut ça tout soigner des fois muninga na olongole na défaut na otie na ligne bien mais yo pe oyo ko sunga grâce te au contrôle luka kindi obomaye pour sungi epete dans tout ça yo sungi ete pour départ déjà CV nous aki mabe batinyo ba tambola na kombo na o CV nous aki na mabe ozali na CV malamu ata lelo leli que grâce à ça impoli ata lelo leli que bozabwe parce que grâce pas remarquer que o sape na mabe grâce pas remarquer que o sape na makamo ya mabe. Aussi si ba numéro ba tu nyonso na ebisa bino lelo so akomelo na numéro lo ba akomelo na numéro kuna lelo so asale bo dernièrement awa ngana ngana ya fête ya grâce ngamona lo basko likambo ango ngamona lo bango po batu na mona baso interpréter lengango ngana za na problème te na benga déjà ba manya na tongo na esi ba ngana okende fête ya grâce parce que grâce a benginga manya yo pe ba komeli yo botia na c'est la famille to kende fête et arrivé na 14h Brian azo komela nga mura sali abenga nga kutu na numéro mo pe na yebite kezeye abenga na numéro France abenga na yambite na WhatsApp ayo komela nga o sali ce Brian bamona bi oui oh OK mura je vais t'acheter des paquets de cigarettes je vais te donner à la soirée mais ne dis rien à grâce ne dis pas aussi que je t'ai appelé nga swaza so comme de ko sanga ba biloko na katreka OK ou oui d'accord na kataka bon na nga ko gauche droite te même pas continuer audio. Tant on a tel message à bon na baye na ngamba monga bino okeni na ngate pour na comprendre déjà situation o ya nga sala ngo a lukango plusieurs fois na pesa occasion wana te ne na se décider que na okende pe sous fetité ne na fanda na ngande bomoni makambo epeli o ekilindika ba beti bango 12 ba ke fetité tenga na boya ka parce que Brian na komela ngake na sombelo eloko bona ko pesa wa la soirée me dis pas to ça na refusaki ndo moins que makolo na na taille sur na fete na te pour na ko éviter ba problème mais tout ça c'était pour protéger Brian. Pas grâce. Tout ça, c'était pour te protéger, Brian. C'est pas grâce. Parce que grâce à ça, déjà, moutoua dans la millier à YouTube, dans la millier, oh, bah, combo, bah, te sita chaque jour, bah, finga chaque jour. Tu peux faire bateau, bah, personnalité na YouTube. Mais le quoi, bah, se retrouver na YouTube, bah, finga chaque jour. Bah, finga na bah, chaque jour, autant, et puis, mouton, na personnalité na kilo, na zang, na YouTube, na, bah, finga, zo correspondent. Mais le quoi, se retrouver carrément na YouTube, bah, finga na bah, chaque jour. Donc, pour dire que grâce à l'autre, bah, finga, t'as le beaucoup, bah, traité, ndoki, oh, boy. Azane carrément na YouTube. YouTube, c'est comme ça. Et le relongolé grâce à Rosalate et le requiti peut pas péter na et Rosalate. Mais dans tout ça, yo bi mobile mabé parce qu'on n'aura sarana YouTube mobima. On n'aura sarana YouTube mobima. Non, c'est mal le fille, on n'aura contacté na ba garçon. Là, ce n'est pas bien. Là, ce n'est pas bien. Là, ce n'est pas bien. Et to zaka biso morote o to la ke Brian a komela biso. To ana ba prefa batum soupe ba tindeli biso. Car Brian yi a komeli pe ka biso nyonso te. Ka biso ka na kirite. Na bata maboki ba na kati. Na ba comédien ba na kati.
ya mibali na basi bana kati. Finalement, yo mutu moko so bali okomi engagé le baki na miso à l'état que pour le meilleur et pour le pire, elle reste ma femme. Mais comment contacter tout le monde au bazo se retrouver dans le monde de la télévision yo linga bango c'est quoi la base ya makambu o ya kolinga batu. Ozaki na projet ya nini o linga batu nyonso kaka o balekana na ba télévision projet no ezalaki nini? Tout le monde, à l'exception des personnes, oh, bazotine de la biso ba retomber quand il n'a pas capture, n'a pas preuve que Messi Brian Tala, asa moto, alinga kanga, asa rap. On a kutu bato yo, ba lobby au moins pour ba boire qui les soum. Et bon bato ba lobby te ou ba participer dans les soum wana. Mais nous sommes to bané ko protéger yo Brian pour osa mobali ya camarade na biso. Mais d'autre part, obeti à côté, obeti mabe. Hein? Est-ce que yo koko yaka po bala mwasi po lingamba mo mokili mobimba? Ata grâce à ma base impoli mais yo po sa mabeti. Po au moment yo bali grâce mozo continuer ka ko linga bato. Au moment yo bali grâce mozo continuer ka ko sala nyonso ka po na ko entourage à grâce. Est-ce que mabe à grâce ngweza wapi? Na zui na nga para grâce te po grâce pas impoli na lobi yango. Mais est-ce que mabe ya mobali na yo nga na lobi aw? Mabe à grâce za wapi? Et le recel nga passe pour grâce à son indéterminé ko étudier mobali n'était. Soko ba na ko remarquer ba signe na ba action mobali na ko sala. Anga boya mbamo libala. Mais biso pe lokwa to komena moment wo to mona ke mutu azoya komi pesa. Pa bala mutu. So to yo betele makambu o na moment oyo e bimaka ke non po to komena période libala makambu yo ko bima. Ozomona. Yango mo biso pe ba camarade to bana ko banga ko bimisa likamba oyo. Mais to bana ko bomba makambu kana mutema na biso. To yo lo balikamba boende nini. Moko tu na ka neza ne kira mwana mai mutu asa komi na niveau ko ya ko bala pe mwasi boye seke asa na mutu a changer na pe a koma pe sérieux to banda ko loba na biso ngobongo mais quand même Brian no changer to za pe ka sérieux ngote même tina ndaka di balo zo continuer ko linga bato osana grâce o komela ba jeune garçon maboke o komela bango ba message quand osana grâce bongo il y a de preuves ba capturer so ya quand osana grâce zo continuer ko benga ba ivete zo benga bato zo benga bato ata grâce anga zaki impolité akoma ka impoli ata grâce anga zaki mabeta akoma ka mabe parce que yo mo mobali okoki ko gérer moi si na ote olingi o vivre na moi si na entourage na mo bimba mais yeba ke grâce à oza salite yonde o memankolo na YouTube yo soko yaki na vie na ya mutu po na projet ana ezala vraiment ni les sans effet projet na osimba te biso to côté lote ngana ko côté lote ponga na yebiki yo na ndenge yo ko lukaka biso to côté lote ce que tes aïe mobala ngwa lingane mutu te ne kiri mobala ngwa to yoka na basanga côté côté le cameroun ekomi boy to ngato condamner grâce mais ce que yo lingano e mukil mobimba na ngwa yo côté la yo oh muto côté la zate boy bitu muto côté la zate biso to yambaka grâce pour ça biso ya YouTube to check boy na mabene na malamu na minute to couvrir yango to couvrir no mabena ile ka boy za mupandi lo koza yanga na biso yo zo mwana osima tika biso to ya liboso yo ndo zo ba ndika ya solo po makamsu pe na bombi nanga makamsu pe na bombi nanga ozo ba ndika ya solo ozwa un homme ne se comporte pas comme ça. Muto babengi un homme ne se comporte pas comme ça au beti mabe. Yo koka ko bimsa ba voix sa grâce aussi longtemps grâce à ça la de tout ya ko protéger yo. Tango ba vidéo e bimaki aw. Makamuni yo komelanga na ba vidéo wana. Omura publier na ba vidéo na so publier na so na posa grâce té. Déjà du fait kaka ya routine de la déjà vidéo bongo ke publier na so ko publier. Ngo yebinga na camarade ya grâce. Oyebinga na sa master ya grâce lié nga lié grâce lié kirindika otinde linga ba vidéo oyo salaka ya première fois wana publier na osoko publier da na sukuna te sana émission na bulni ponga na zwa accès au so OK na chali loba to koma to sangana po tu otinda ki ba vidéo na zakina intention na po na obenga yo OK c'est bon to sala ngo bongo ba motu ngana opeto zu accès à code ya osala makabu yo zana ngo besoin. Mais na peso accès na te da loba no ka liloba moko papa tia na sebo bala na ki bo traitement la miable na peso conseil na to na peso conseil wana te pour dire que biso na kiri na biso to linga na biso yote to boya ki yo ko panza biso to boya ko yo ko panza biso za mobali mabe mais nzambe asali grâce de ko découvrir yo na quelques mois kaka na quelques mois
Même Bible le but oh il a déjà révélé et condamné donc le quoi njamba ça la question bonyo so zaki nango comme préparation na vie à grâce et comme condamné et loko o connu sur grâce et kozalate vide na ba vase so zaki boyo ka lisolo mobala comité na niveau ko senga mwasi tindelanga kande makambo eza show boye kande makambo eza show boye prise alingaka yo kobeta grâce ke o tindelanga soko linganga ya solo prouve moi tindelanga ba vidéo ya yo ya mitakala yo muto futaka bio ya ka presque moi nyonso na kisasa pona omona mwasi mwasi tindelo ba vidéo ya mitakala ozaki na ba préparation ya oboma mwasi ozaki na ba préparation ya yo pena ko filmer mwasi o tanda yo sambwisa ye mais na YouTube humiliation ezalaka te yo ndo kozala humilier po yo okota monde ya YouTube sika yo nde ba ko humilier yo nde bato bakosambwisa yo nde bato bakolobelo mabe yo nde bato bakofandisa na bakiti bando kochona ba miniature bando kofinga à chaque fois parce que oza mobile incapable o ayebi ko gérer libala te oyaki na libala ba aventure osali vidéo na wana ningisi YouTube mobima grâce à protéger les cas na YouTube asala grâce face contre grâce panjo grâce te mo face contre grâce panjo a protéger yo ebi ke basi msuba osala ngote na kimabe na wana na kempolitesse na yana salaka aya ko couvrir bo soto na salité na yo a couvrir ango a couvrir bo soto na bo salité na yo a couvrir mais nyoso wana yo mononka pamba nyoso na yo mononka mabe nyoso na yo mononka buzoba yo kuta ki mwasi na via YouTube olingi ya longo na YouTube po o asala nini papa okuti mwasi na via YouTube olinga ki na YouTube to mona banana boduga mibali na mba kuta e bango na monde ya télévision yo na sala musana e mobali na cadre kayete ese di badia ta boya na boduga le kana télévision po bala ye akuta ke na monde ya télévision sauf que a ko encadrer que place obana ko sala 0 il faut tiaka i place obana ko sala i il faut tiaka a yo ndo ngobongisa siko musana ye mais ça te ko yo pekisa YouTube yo pekisa mutu YouTube yo yebi YouTube papa YouTube aime souper l'équipe salaire yo zona poto YouTube aime souper l'équipe salaire yo simba ko ba futera na poto mais so zaki mobile malamu ngo encadrer moi si to sangisa yo bimisa mbongo YouTube na pena bimisa mbongo na to investir to construire yo lingo yo pexer YouTube pour si c'est carrière si c'est succès pour tant lingo yo sambwise boyo sambwisi azasu na notoriété te wana to boyi to dénoncer na YouTube to ko sambwiso na YouTube to ko sambwiso na YouTube biso na YouTube to abongo toko sambu so na YouTube oza no pe mutu na biso te osala no msamo na biso te so ningo kota vo koto sambu to après to yambio to lobi bienvenue to yambio siko komi collègue cher collègue mais avant fond la chaîne YouTube na yo cher collègue zeato po so na ofinga na yo te pona respect mais za bat ba ko sokolo ba ko finga o ya somo yo mo yoka et komi boye o lâcher pour grâce à samboate